Et voilà, merci, salut. C'est moi Betty Massengou, votre présentatrice préférée, votre journaliste professionnelle et international aussi. Merci beaucoup déjà à vous tous parce que vous m'aimez bien, vous me soutenez par vos prières, vos soutiens. En tout cas, ça me va vraiment droit au cœur et ça me pousse de faire un bon travail pour vous. Merci beaucoup déjà Papa Dave Moubama, les papas de Joyce David, l'ingénieur Dave Moubama. Salutations aussi à Serge Mpiana, notre cordon Timothée Mpiana, Christian Bouy, notre DT, merci. Et salutations à mon boss, l'ingénieur Afungino depuis les États-Unis. La joie Mado Pichou dans la carte à France, na Paris, Wana, Serge Lumindel na Suisse. Salutations à vous en tout cas. Merci pour vos soutiens à la Fondation Betty Massengou. Oyotozo s'est préparé. Côté qui là-bas, frontière scolaire, on a orphelin. Donc, il y a besoin de contribuer. Numéro n'a affiché sur le bengi. Et au sala bien tant au sala rentrée scolaire à moi, na yo au bongi si pas ta cahier mon côté biki mon côté pour na orphelin et nzamba rosa ngate kupambola. Voilà, je reçois pour vous un artiste comédien bourré de talents. Je l'aime bien parce qu'il fait bien son travail. Tantine Brenda, donc le billet sur Zana et donc si mara pandi bien pour pandi et ko kata na yo en morceaux. Na minute place boza, vous préparez déjà ko seka pour beaucoup seka na émission. Oh, Tantine Brenda, bonjour. Ouais, bonjour grand pote mère. Bonne santé. Pépé maman Betty Massengou. Tara l'opéna to na Kidjo. Donc terrible makambu penza. Voilà, en tout cas Léon a c'est pela kina yambo boye na Kidjo ba versa c'est betami donc on tenu wana ya bon bon on a nous ya ba chac. Bon Dieu, là je ne sais pas comment j'ai pu dire vraiment. On a Joyce Devlin dans ce cas. Comprenez, faut y aller au seka. Ma copine n'y a pas mis au CP là. Mais tout est quoi assister na matanga ya maman Mindondo Solange au grande sœur na biso Lemba kufa katika kibiso. Toyoki ba comédien ebele bazalaki wana mingi ba komo wana Lemba musenja zate na Lemba muyibi pazate. Siko esali polémique entre ba comédien bana ya Lemba na bana ya njili o balela ki pe vient na changwa lela ki vient na bango mundu eri donc c'est que bango kulande bana changule ba sendi to ba miyibi na yibite pourquoi d'abord on a nous ba cri wana e bande roboa kama na matanga maman Mindondo. Donc biloko wana esalenga vraiment pas si mais toza biso nyonso tout ba artiste to sala musala moko ezate o Kacher John Sinatoni ni te biso to sala musala moko mais y a pas ces que toza ne même moralité. C'est là par rapport pour mukolover mundoera kufa biso to koma kuna lobby nango mais ceux qui mbango te balinga ba boma biso ba liwa cette tel liwa mabanga do balanda biso ba mbango do le bara déjà faux mais biso toza ini et puis clico to sala ki ya bana Lemba eza pona okabula te eza juste pona bana Lemba moi ba polo ko sala moi loko moko boye pona donc mais tozala ki ensemble. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Donc, il faut tous toujours ensemble, vous allez bien. Mais pour la bandeko oyo bayaki, namona ki ba artiste comédien, bazaki soudé, c'est comme si ceux qui est comédien, ba musicien vraiment ba s'intéresser à rater, mais ceux qui est musicien, tout le monde a ba comédien, tout ba comme oué la oué là. Et là, on a peine comme bongo. De l'eau on a peine comme bongo, bisone to ando ebate. Et puis kalezala ki comédien ko kufa boke bimsele nzembo, blo on a peine photo katango. Pour comédien faut les lailler na lo boulot na baner au sala. Si bo commis filmer, bo tourner pour na yé c'est un peu ça. Mais zate au monde a que musicien a kufi ba no sele ba gag ba no sele blo au monde ezala penda bongote. Donc c'est ba comédien bo ko kota na ka ba musicien. Kota na kana bon mais bango ba occuper bisoté. C'est ça. Ouais ba occuper biso vraiment te mais na pesimbo te pas président nga oué rasone o ayaki ba Robino Mundi budo sala biso moi plaisir à trop. Voilà, en tout cas bonne idée hein Tanti Brenda lobi ceux qui comédien kufi bo salele ba gag. Ah bo tika no mara moyemba wana ko yemba isa ba musicien. Comédien bo sala mo ba gag moko boye bo Alexandre to yeba que azaki artiste comédien nde akufaki. Alors, ceux qui sont musiciens, ils sont yemba. On a musicien, ils sont bongo. Donc, donc, à chacun son travail. Voilà. Et là, on a tout Tanti Brenda pour la bandeko bazola nabiso. Pourquoi ceux qui artistes moko kufi? Azala artiste, comédien ou comédienne. A kufi, ceux qui a sala qui combo, on a plein à craquer. Mais ceux qui a sala combo ta yeba nate.
kene matanga ti otala pe bilongi ya ko compter mais asapeka artiste asapeka comédien ezaka pona nini na ebité wana message faut relancer na président na bino papa Masumu de Brende biloko wana ezo sala moment trop et puis pona bato basala ba kombo bato na plein pour na visibilité na kene po kingani na mona kingani to kingana mona ngana kanga photo na boto na bo to yaka pena partager mawa vraiment te do lo wana ça passe pona minto ne to ba bo to perdre humoriste au pas ala na festival to se kalitungulu mais na minito chez bango ni do blo wa bongo ça la vraiment bien te. Voilà. Ouais. Nini, il faut que ça la combo to ko za la affilié na nini ya ba artiste comédien na éviter za nini. Association oui et l'opezo boma ba o bazoye zanini balinko ko associer ba grand T de blo bo faut fréquenter au côté la blo ko na pour ba reconnaître yopé et de eza bongo pour ba reconnaître yopé que oza parmi bango ouais pour l'on est na désordre pe dans la bien et comme il y a petit groupe na asali lo na ngana do comme otamone donc peut-être ba ba bina bango yote na mo bongo mais oza na tala mukia ou ya makasi to si ça makasi to mukia ya makasi te mais participer côté sika ba grand bazar sala mo blo mo et ça la genre ba retenir que notre oza artiste na biso boye matanga yaka nini boye don to kanisa yaka na ba réunion donc c'est un peu ça. En tout cas merci beaucoup alors pour faire plaisir à maman Miline Zemba maman Yali Kelemba moi si à papa tous pepele mbeto en tout cas bon séjour à Kinshasa maman yo bika ndenge zalara et au sala bien betima c'est moi c'est là je pense aussi à ma belle la joie Mado Pichu na l'hymne national maman sociale maboko banque na kati à France né na le barabazo nyonso wana na tike di bango na France wana batike langa kaka la joie Amado Pichu na moi si kitoko ya lo ba mingi te donc yeka ba action quoi. Merci beaucoup à John Lubila l'exceptionnel many exit depuis les États-Unis en tout cas bisous à ma maman Cathy Bakissa, ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, maman Jeannette Bakissa Nakata Canada. Voilà, c'est pour votre plaisir. C'est pas ça mon canelo, mon évité Mikolo. Yo, senga bawa. O benga nini esprit de moto nini. OK, ne bisa o papa Madilu o maman Mindondo. Donc eloko na o lobela liboso eloko liboso ezake non. Donc il faut être uni. Matanga na biso moko ba congolais to betaka ngo kara to mone be mama Mindonde bele batina ba statue bele batia kité mais DJ Farata kufi mutu nyoso DJ Farata c'est quoi ces histoires et puis bato moto boza unité po mutu na bino moto kufi Arafat to DJ Farata yango na ka kolobi wana mutu na bino moto kufi et puis sur scène na mutu na sima. Donc bino bato moto ni ko kenene ne bemba ya Farata bo keneko ko rendre dernier hommage et puis mboka na tabo elinga pende ya nyongo na kena okenete c'est un mauvais départ papa wemba kufi wa sur scène na luyembo yepe sur scène ah non c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre ça oh tela ka to fait une église to fait une église to prier voilà. Et comme na l'air que no batel msa oyeka le loi télé ma pasteur abi oyeka le loi télé ma poto ya menezala ya taka biso ba c'était pour y avec tendresse oyeka le loi télé ma poto ya maman mo télé église mo abeti maboko batuni mama outi wapi pola nini na poto ya mbobe yoka mama nanga na ni mo so na fane pende mpemeni banda defanga pa 1500 ça fout ani on a ngabzo batebi et bongo nyongwango ya yo l'église nyongo wala penzo senga l'église et puis ngala comme la jalousie mal placée taka na bengo bala comme bala za l'église yokanga allo chérie tia oula. Oh mon amour, je suis à l'église. Na ok, à l'église, mais yo kanga jalousie. Menteur que tu es. Si tu veux que j'accepte, tu es à l'église directement, passez-moi Jésus. Ah, passez-moi Jésus pour la confirmation à l'église. Bilinga linga na kelinga mbokati. Na mona ne makambo. Mbokati la jalousie, hein? Alors mon amour, ngeke da wabla. Oh bon, c'est quoi ces histoires? C'est un peu bizarre là. Na bino na salle de bain. Oh yo le bagi le loko matin no comme na niveau okendaka ba salle de bain. Oh yo ka salle de bain zanini. Oh eza la victoire eska belaka ba hamburger ba shaba ma yo ka te sali. La bomoni buzo bango. Mais communiquer mutu nyoso zalaki na nyonga mama Mindondo. Komona ngo libaka malamu te lokola kufa zo mbongo wana nguma. Lukanga tantini brenda yako pesa ngambongo wana. Komona ngo libaka malamu te lukanga pesa ngambongo. Mais soki yazala nyonga na bino tala yo wana nukuta e sila nteboke ngo misila na libulu kuna po esika bo defendre ba mbongo na bino. Ngala zalaki. Laissez-les être individuel. En tout cas, donc voilà, nulle part ailleurs. C'est l'ambiance de l'émission News de Kin. Si Misara Moutou Pandi, pour le minute, Pandi, au 4 un morceau avec Tantine Brenda. Ah non, waouh, c'est génial. Hein? Donc, it's just wonderful.
Tante Brenda na invité yo penza. Yo non wa sala. Qui t'a créé? Eza foti na ngate. Na baluba ba changer lo yembo. Baluba n'église ole don nze bonzambe ba komisa ko ya bango. Mais foyoka. Oza président ya mbuko yu. Kasi ko basa na te mutolo no ba kunda na mbujima yi fati kanangeza ya yola kala mto yiwani kanangeza ya nanye fati kanange. Vidi mukulu wani kanangeza ya yo semena kanangeza ya nani. Ba changer nze mwana. Kanangeza fati. Bango ba komisa ko bongo. En tout cas, voilà un numéro de contact pour Nabato Balimba soutenir yo. Tanti Brenda Barroso wa ndengeni. Ouais, numéro nangazeza plus 243 89 640 90 plus 243 89 640 90. Wana pena nim nanga soko bengi directement ba show ba manifestation na mboka naza limité te partout pena toza wana poto pesa ba makambo.